Papa fâché. Bisoto ya libana baya. Mais bapesaka cadeau na ebembe te. Bapesaka cadeau na moto oyo aza na bomoi. Bolingaka boyela ngai ebembe. Okunda ngai. Mais ngai edingwe. Komona te ke soki naza kolela bosunga ngai to nali pauvre te. Nasengaka nde mpona zwa badroit na ngai. 50 ans de sport. 50 ans. Agité le comme Président Fachi, il est un boxeur, il est un sportif. Oui, il est un sportif nuance. En décollant, il y a des gens qui ont été la maladie, il y a des gens qui pour que nous ayons des on a des sportifs, surtout les catcheurs. Mais tout le monde qui est pour la vie, tout ça quelque chose pour la vie, vie na biso icône na biso. Tant on a zolo baboye, nazo tanga bino tant nazo ya, na otanga lembongo. Lembola, Kadi Kadima, Kobetox, Maurice Loma, Samso Samagua, Zinové, Chouamboma, Sotanaki, Die Dingwe, Papa Yeyo, Micmac, Jaguar Litanda, Naibiki Mutema Jaguar Diaba Libera, Micmac, Tangoya, Nagoya, Naibiki Tosa Mandele, Kanga la machine de guerre, Yebarobe Nazoya, donc, Action Zakoto, Tosa le Loko Moko, pour t'épauler, Viedi. Maison Awatuza, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokisina metro château mutia da kayau. Kayau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba saka mun ndazabo asaka so bina bila metro. Saka kabu kono boya takota kusaka. Bisa batani ngalo le bani. Panga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place Tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Toujours le makambo ma tampo ba maman ba bébé belé ba maman ba zo tambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Rouge na ye pona kolongola ba tampo ba maman ba nduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona ko kitsa mabumu ba maman oyo bazana besoin ya ko sala ma forme kalinga zala na tolo munene alingi azala na sima munene ba ange munene bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait saint mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Pour la fille non yo je m'en atte. Oh là là et là quand elle vient mabala et ça pour na mibali. Grandissement ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit petit wana. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bonisa. Et les autres étaient tellement vraiment ngamona za victime na meki yango. Oh il va so de na. Lesi yeyo azobongisa le poso. Légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozotelanga légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na ba rayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Toza boyatenango Nicole Malonga akosa binote ye mota banda makambo ngokala. Awa toza boyatenango Nicole Malonga. Mounoué qui a dit
ke bandule kozonga te chez Djonga. Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emile alias de Mingongo la voix qui cloche elongo na wenge pusana tovanda en matinée live oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emile Silesi mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité Ase Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité Ase Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Amis fidèles internautes, bonjour et bienvenue. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir encore une fois de plus nombreux. Grand merci également à tous les amis de Frank Stemai. Alors nous sommes revenus chez vous dans le cadre de cette émission Face à Franck qui va recevoir pour vous 3 personnes, trois grands sportifs, excusez-moi, 3 grands sportifs de mon pays, mais le plus grand est avec nous, la légende même du catch congolais est venu nous voir. On va parler avec lui, il y a beaucoup à dire autour de lui. Est-ce que le pays le reconnaît comme tel, comme une légende? C'est lui qui a beaucoup travaillé bien sûr pour l'évolution de cette discipline sportive de notre pays, qui est le catch. Est-ce que beaucoup de questions autour de lui? Il s'appelait dans le temps Edingwe Motonangenge aujourd'hui Frère Paul, parce qu'il est reconverti en tant que kimbanguiste. Il est sur ce plateau, donc voilà, mais il est accompagné bien sûr de ses jeunes frères. Mibale, on va présenter Pino Bango Lelo tout à l'heure dans cette émission. Restez branchés parce que vous aurez bien sûr alors beaucoup de révélations dans cette émission Oyo Kosala Pino bien partout au Talabiso à travers le monde. Idingo Motonangenge ancien, mais aujourd'hui Moto Yasika na kombo ya Frère Paul. Mbote. Mbote papa. Bonne année. Et les qui m'ont pour avoir mon souci, mais pour n'engager. Bonne année. Parce que ben nous avons fêté, nous avons un bête à l'hôpital. Nous avons contenté. Et l'équipe bien pour la bino battu bolagi dans notre colongo. Ben gai, na mon attaque gouvernement mon côté à côté quand ça qui a l'osso. Ou bien carton makayabu na moni le comme côté. Donc na lela ki mingi mukolo wa. Mukolo ya bonne année. Mukolo ya bonne année ngai ka pinzo les autres bananis. D'accord. Tokosona papa Nabiso Paul, ancien frère, ancien Edingo Motonangenge, mais à ma gauche
Nous avons deux grands sportifs. Donc, en commençant par le descendant de Simo Kimbangu, vous voyez très bien, Camino Timbola. Mbote Frank Stemai. Puis bonne année na yo. Bonne année. Donc à présence na biso to bi ka mission za penza ya icône na biso légende et dingo motena ngenge yango ndi to sangani lelo pour na ko pesela pe pour na ko yemba. D'accord. Alors pembeni ya Camino Timbola pour la première fois même à la télévision à la Kolobate. Enfin, de l'eau a passé biso occasion, opportunité. Il y a aussi Maître Jamos, Maître élégant. Maître Jamos, tu aimes bien Mbote et puis Boyebolam. Bonjour Franck Estemay. Bonjour à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Mbote Nabinonios. Babone Nabinonios, s'il vous plaît. Bonne santé, ça va? Très très bien. D'accord. Et tout ça, il y a une question. En face, il y a icône. Et puis les gens, il y a sport, discipline, pratique, il y a catch congolais. Bon, on a encore répondre que l'on a dévolé. Côté monsieur plaisir, côté monsieur mawa. D'accord. Côté plaisir, makambo grand icône à sala. Faut qu'on botte manango. So pendo yé lobi, attendez bolbako, ba kisio ba dine mais faut déjà na puissance moko boye za kat na pas sala makambo à sala. Sala il y a trop. Tant on va vivre bazo bunda parce que ba na miketo landa. So le biso ko tana mamba catch. Tout le monde a pu faire la salle. Côté Mawa, via lobby, grand icône à boyer. Ajouter un coup fêté. Non, il fallait peut-être pour une porte, la sac qui va nous tourner, la tabac au pas écouter. On a des regrets, et on a une émission où pour tout le bilan, il faut pas reconnaître le Tatao. D'accord. Camino Timbola, aux en face. Il y a icône, aux en face il y a légende, et dit que moto nangenge ou batunyo so bayebi azrasu ya représenté les lois comme frère Paul parce que les lois comme côté na église kimbangiste au yo pozali. Alors introduction na yé et na bi bato ba la chanter. Alors allez là qui mingi mokolo ya bonane bisali on devine ni caméra. Donc na habité penda soko mon émission yo na télévision pour salama parce que maweza makasi. Dès qu'on mettait jamais la victoire qui bana, tout le monde est pour naïe. Nous t'avons na Congo zala jamais. Na des sports nyonso té. Tant que tu vas toucher pas des sports, tout le monde dit mazala té. Abima pété tilelo. Mais Congo zala délaissé boyer, na batu nyonso. Tout à la cas gouvernement té to lobama, na biso moko pe ba sportif. Tu ba que le to liaka, tu ba na muto ba ba kameti mbola po nini. Ikoloka ka ninga za devant. Donc, quand on a bimisi, on est allé passer ma case. On n'a pas qu'à monter. On n'a pas bimisi. On a monté l'émission. On a vendu comme un beaucoup bon. On a battu au pétro et puis ça là, faut pas commander. On a posté, on a commis. Et ça l'a mis. Alors, les dingues montent dans l'engagé, batu ba yebio et belé, mingi ba miss sous ba jeune, basé au cas où comme sur les locaux bamonio ah, combo to yebi mais le quoi poser ta télévision par exemple mingité. Moussala au Salaka dans les temps, au Salé au Tilipé Kalaming, au Bundiming. Dernier combat, on avait tout à l'heure, il y a quelques années, en 2019, dans Boujimaï, au Kendaki, au Tombo, la jeunesse, il y a Boujimaï, au Salam Moussala, on a une occasion, Nini, dans Boujimaï, comme on a combat. Nakende parce que na sai bambule peli na kuma so Boujimaï te. Alors que le Boujimaï est en poste à Zaraki. Postolo, avec des catcheurs. D'accord. Mais tant qu'il y a Koufi, la salle va mourir et belé dans les zones Boujimaï, tu vas être quelqu'un de Boujimaï, bande copé ba mon angai. Il y a un simizana qui est Boujimaï pendant qu'on se fait là, mais tu peux dire que na catcheur moko comme on a éléphant. Éléphant. Na boumarate a gagné ngai. A gagné. A gagné pour l'année. La monnaie quand on a minimisé le combat, la monnaie quand on a gagné, la message n'a pas gagné, or que la salle qui est rare. Alors on a canaille que c'est une zone qui catch, on s'est assuré de l'ouanate. On fait une quoi comme un mot dur, on a comme un mot léger, et on a pas gagné.
Ils ont presque dernier combat depuis tout comme Mougalelo, en 2019 na Mbujima Ikuna, na éléphant. Est-ce qu'après le combat à Mbujima au bout de les sous? Té, na bunda les sous té, quoi puis ça qui n'a pas. Na quoi au bunda sous té, mais na kende ne na mwana na ngai, ya kende au bunda na éléphant. Pe a gagné qui éléphant. Non, non, non. Dieu. Dieu Dingwe. Oui, à Poto. Makito est bien, très bien. A gagné qui éléphant, alors il y a un évangile de fête à Papa Nagai. Puis tout le matin, il y a un matin, il y a un à Longa qui. 2019, presque pratiquement dernier combat nayo. Mais, mingi ba omituna avant tout comme en 2019. Combat ya liboso et Dingwe zaka na mbula mnini. Combat ya liboso ya ngai elaki na année 74 et 72. 72. Premier combat nayo. Premier combat na ngai. Ah wana Kinshasa. Na Kinshasa na centre na foyer social ya Matete. Ils allaient contre Kacher nini? Contre Papa Kacher Papa Kanza. Papa Kanza, OK. Bita kinga lokala mwana ke pa pe mukona ajibe mukona ngaye asake sport kala me ngana yako kota sika abita kinga ndenge mususu bana kufa tine ko jwa kombo ya la locomotive qui fait la locomotive qui fait to pona ngai na komona victoire na toto na ngai tena komona défaite Sokolo bilanga yake Dingwe akabunda komba a gagné à Koseo. Nana gefuna bunda na ona zuki siyo na juma kilewa na za komela. Wow. Na za komona bunda bien. Que vanda un certain citoyen et ngabangango akoma président à la président de la fédération. Afin de singai a tengai na compé gagné wa combat na 82 ne yako fait titre champion du Congo. 10 ans après. Premier combat dans 72. 72. Titre de Bosso, il y a 82. Na 82. Donc, 10 ans, on a eu 100 titres aux mécaniques. Donc, 100 titres, même au bâti titre, on a préféré na Zoki Sayo. On a monique na bunda y combat, mais ça na bundi malembe na wana bundi rien. Tabaye pianga conseil na 82. Avec le conseil na bando bunda na petit titre na banda 82 jusqu'à présent titre na boko na ngai. Jusqu'à présent. Mais vous pour la combat, ils ont combat titre té. Wapi. Ouais Mbujima. Ah té combat titre. Ngana ko patron combat titre parce que ceux qui Mazemba mi-champion. Est-ce que Mbole ko ya Mazemba comme ta patronné ou bien fédération ta patronné? Fédération. Alors ngai fédération ça a rien. Ngana fani ngana titre na ngai. Toujours comme il y a fédération mais Gouya catch non appelle ça gayon. Gouya catch tant ba mindele ba yaki aw. Elake ba bundaki na stade 24. Elake na année 72. Lakini kota la catch na sepre na catch ma koni Jimmy Doula. Jimmy Doula. Donc démarche on attend le courage na za ko denda wana na zwaki yango epai na ye. D'accord. Na bina sala catch. Na bandi ko sala catch première fois na ke combat ya elite. To ndenge nga kimi na première na funa. OK. A betingai na sadaki 30 secondes. 30 secondes combici. 30 secondes combici. Ça va na wakima tete kana bana parce que na ba na boxe la salle judo OK la salle karaté la salle sur foot et là il garder l'équipement na Matete donc ba discipline nyonso ngai na salle ki na ko perdre combat na ko ça fort na komi
leader, babetinga na leader. Na yeko passer na comme catcher, na comme kosana makambo na ngai. Pourquoi catch ndem terete na kiyo? Ba discipline mususu ono sepela ki na mote. Non. To meteza ki mote. Na sepela na catch pona yebike catch c'est la que sport moko dur pona ngai. Soki na zona ndako ndembo za ko nyata ngai. Elle est obligée de faire la moto, mais boxe elle est dur. Hein? Oui. Boxe elle est dur. Parce qu'un bon jour, on a un entraînement à boxe, peut-être qu'on a les coffee, on a quoi KO, on a quoi qu'on fait, on a quoi lia, on a quoi bic. Mais si tu dis généralement, on a comme qu'on vient d'apporter un bic. Pour moi, on fait un bon. Exact. Et avec ça, à peu près une semaine, et au Bika. Parce que nous avons une discipline, nous avons une discipline, nous avons une boxe. Nous avons une salle ballet, nous avons une boxe. La salle karaté, nous avons une boxe. Donc, discipline, nous avons une boxe. Je me suis dit que nous avons un entraînement. Citoyen avant benga ipeti ya kana abi c'est pour pratiquer catch na bana bisava tokena limba na veningina pa ya Samuzulu la bande ko sala catch na bino sport na mon PCP singa yango la bande pe de sport encore jusqu'à présent. Est-ce facile papa parent? Papa na ngana mama na ngai batala komba na ngai te. Na regeta ki kama ngoto comme suna tuni papa na ngai papa ndeni ka mwana za ko bunda. Yo ya katana stade ko tala ngai te. Apsa nga réponse te. La tuni so maman papa singa réponse te. Na continuer chemin na ngai. On comprenait peut-être pourquoi Tilelo te na comprendre le côté. Il dérange à côté, moralement? Non, il dérange à côté parce que dans l'oula qui catch, on dirait des moutons, notamment la moutakate na balabala, il faut dans les lamba. Mais quand on a l'oula qui catch, on dirait lamba. D'accord. Secret, la réussite dans le combat, qu'on gagne dans le combat, secret dans le combat. Parce que les jeunes ils ont pratiqué pour ça, les occasions, et là, on est toujours à la champion, toujours gagner le combat. On a respecté les journalistes. Au moins, ça a été l'image de l'antenne A. Waouh, merci. Respect. Kwebe Kipele, Basunganzela, Kapuka, au moins, alors. Na kwa hiyo négligé parce qu'on a négligé bango bazana doya komatisa ngai ba na doya kokitisa ngai la koloka tolide bango makasi on moni la qui edi et jamais na kofinga moto na balabala na kotonga moto te premier conseiller na ngai era ki Pepe Kale Yampanya. Quand on va faire la répétition na Zando Simbazi Zando ya na Kasavuwa Gambela on ça na maison c'est combattant si on a un problème les autres ne va Pepe Kale les autres na yeba conseil parce qu'on va conseil tala va vanda kabo va vanda kabo va sala kabo on appelle la zone gata mota fingengai na va répondre beaucoup de ça peut être un conseil na yogi conseil spirituellement moment nini okoma ki edingwa bangisaka bato edingwe moko mutabakisi ezaki na moment nini edingwa bakisi na kokoma yango na 85 nini maki okoma tango da titre ngai na kokoma edingwa bakisi on savait ce plan et il copie la makasi dans l'antenne qui on a parce que aujourd'hui titre sans qu'ici ngai mo kaka soki nalali nazomona barêve
ndenge na ndenge soki nalali nazomona bareve ngai moko na bino fona tombola eloko Catch congolais. Catch congolais. Et na catch congolais. Nabandi kosala yango. Epesi mpe lokumu. Soki bato baye na komba bamoni ke edingo asali eloko moko te babaka edingo avide. Pourquoi toke eloko tokende po tokende kotala tomoni yango te. Na l'obligé lobi le fond nasala kisi. Alors sikoyo nakati kisi pour papa Simon Kimbangu Nzambe na ngai alobi na ngai edingo soki olingi toyokana malamu tikakachi. D'accord. Alors mingi balobaka likambo kobimisa bato michopo ezalaki ba mise en scène. À l'époque même tozobe yango chez la caméra. Ah non akosaka moto alali edingo abimisi michopo na ye na libumu ale ezalaki mise en scène. Ezalaki réalité parce que mingi ntango mosusu bazongi kokaza lokota bakatch wana te kopia ngai ata 10 minutes nabima libanda na évoqué bongo nasala yo te parce que yo moto yei na sango azotuna mpona bato azotunela bato baquestion mais ngai nalingi sikoyo ngai nasala yango epana mpo oyo oloba papa nzambe akosepela te nzambe akosepela te que certaines personnes asali yo ta kosepela te. Vous êtes serviteur à Satan ou à Nzambe? Hello, frère Paul. Nalaki serviteur ya Satan. Vous êtes qui? Nazalaki, mais maintenant na komi en Kimbangu, na komi Kimbangiste. Na komi mwana ya papa Simon Kimbangu. Donc, vous avez dans la personne 40 minutes de banda, ou vous avez ça la monte pour Nzamba botola makasi. Te, on le mieux comme bien. Na kwa sala ya ngota. Parce que na mipesi mingi na Nzambe. Amen. Soko benga lelo komba ya kato buna komba na koyaka na maya nkamba. Oganye pe. Na koganye. Kaka maya nkambo tumuna maya nkambo. Sona yena ngoto na oganye komba. Na obangela komba koto. Décision otika biloko wana ola nzela ya nkamba. Olutaki pe kaka bandoto. Deux ans na bato ba ko influencer kozona ndako. Non, jour moko na lalaki na ndako. Na loti mwana moka muke ayeko bana ngai ke champion bazana besoin na nkamba mwana moka muke na ndoto champion bazana besoin na nkamba. Après 2 jours na moni 3 personnes ba yelinga no dingwe papa Simon Kimbangu atindi kiangani atindi bisoto ya koso atoke na nkamba ngape na boya kite na simiza na yawa na centre Kimbangiste tana ina centre Kimbangiste takamati journaliste Petit Zak azalaki pa nanga yawa na kamati na bande jura mpena yake awa na kile libanda oui na jeep oui na kamati toketi na nkamba tokela centre Kimbangiste bato bakozwa ngai mibale bakimi non moko atikali tokoti na motuka toketi nkamba nakomi mpe namona kutana na papa nayebi te eloko etindaki ngai nayebisi papa ke parce que soki moto ana kisi na nzoto ata paster akolongola ya yango te moto akosala ata moto aza na kindoki moto moko ta kokolongola même paster akokolongola kindoki te soki moto ali ndumba na baconseil azopesa ye moko banini bana lelo nga natikiki ndumba soki moto ali ndoki akoloba nini na baconseil bapesi nga bana lelo natikiki ndoki ngai mpe na baconseil nazwaki pa papa Simon Kimbangu kiangani na bino papa sambela mpo na ngai esprit wana ezongela ngai lisusu te papa tinga liboko na buta sambeli nazongi nayoki bien
À un certain moment, la vente avec nous, l'esprit en vrai, nous sommes récupérer. Na zongo se pas ya papa, la vie papa. Tala makambo yo salaki na moni esprit moko iso ya pona ngai na zongo ya suma makambo. Papa sa ngai deuxième service ya prière. Tile loyo na mona yango esila. Mais posa ya bitumbe zali. Sukna lobi na bunda komba. Kotia motema sur te que na bunda komba na kisi. Est-ce que bino connaît ce bois parce que ça bunda komba na mai ya kamba. Temple kinda wapi? Na suna temple du sud. OK, chamo wapi? Nyo suna na boka kia. Boka na balabala. Na mema konga pasi mo kimbango te. Parce que sona bina mema temple pasi mo kimbango. La kosi population. Na juli onga pamba na kego tike pasi mo nini edimo yo tike ba Krishna yawa. Ngai mo kondingi na zwaki yango, ngai mo pendingi na ubwaka yango. Ubwaka yango wapi? Na ubwaka ina barabara, na tumbia ngo moto. Esili na va na ngape calme tilelo. Ba menasa yote. Na zwaki menace ya ndenge mais tant na offre menace na zo de la gra papa ya ko sauvenga papa ya ko sauvenga. Ya komba que chaque jour avant la il faut na benga komba papa ya linzambe na ngai. Moi sinanga baza ko sambela makasi. Basemeki na nga bakovana na nga baza pe ko sambela makasi. Donc na point mon côté. Ok. Alors, dans un monde à Bino Bilongi, vous avez vraiment ému. Très ému. Frère pour Azaoluba. Maître Jamos. Témoignage, parcours, il y a icône, il y a catch congolais. Vous avez des prêts, vous avez même plateau. Et tout ça, l'on a. Parce que pour Bouddha, j'espère que vous avez coupé le colon là-bas. Non, moi, ça qui beaucoup plus dans le style de technique. D'accord. Moi, je me base plus sur le saut, le malicolo. Raison pour laquelle je suis que combat, on a ça dans Bruxelles. Même il vient moi avec mon amour. Oh, mais où est-ce que tu es? Alors, c'est place à Bruxelles. Si. Il y a un dernier combat à Mondele. D'accord. Je sais que je suis à la Rawana Panzi. Je suis à la quatrième. Non. Non. Ngai na carrière na nganyo na touché makamba kisite na touché pe usani kopa mayu yate na yeba ke yapo na ngate ngapi na fona tambola boye pona na PC so na ke gauche droite et tenir. Il y a des gens comme ça. Des tennis na Zambie dans état oliate que on bukate voilà. Moi je suis ce genre là. Voilà. Alors parcours à les jeunes Azaoluba, je pense que Bino Mounaï na banda vous avez na miki Azaobunda, Bobundi na y ensemble lelo atika Kobunda. Ya kofana na plateau moko yoka ndenga zo retracer parcours na y et ça l'on est. C'est un grand plaisir. Et surtout ndenga sali makambo nous ça sili c'est quoi côté na Bonzambe, je fais que l'applaudir parce que souka za Kanzambe. Il besoin de Bonzambe déjà. Ngana bougette na za Bonzambe. Merci beaucoup. Descendant Simon Kimbango, vous êtes obligé le barrière momo. Si. Alors, au sein des sport, au sein des blocs belé dans le monde sport, mais moto yo to vane asa liboso na bino boy c'est quelqu'un qui nous a beaucoup épaté. Donc bato belé ba yebi na bato ba konzelo. Mutaro boss na idingo moto na ngazate. Aujourd'hui koyoka ko loba boye na parcours à finaye sport. Alors, ils sont des Simon Kimbango, descendants à Simon Kimbango. Surtout le ça m'a fait plaisir à trop. Naïbi qui est grand champion, il connaît Nazawana, à comme Kimbangiste. Mais quand il y a quelqu'un qui a bimisa, il y a un Kimbangiste pour Ayebi qui est Simon Kimbango. Et ça, il y a le roman dans le thème. Tout ça, Kimbangiste, aux hommes, il y a aye na musuni mais na katiko aza kopola azo komisa mais bilo azo bimisa na ngamoko soki ndambo ezanga kinga kimbangiste ibakisami donc côté parcours on a le baka penza toi qui n'était pas mapasa mibale lelo akoma pasteur zinové mon pas kasabu il a mis colonel pape toi qui biso mibale
souci na biso ezalaka un jour tokomana kwa ndenge ikone na biso avandeli biso awa ntango tobandi na kopotapota na liti papa toleki banzela ebele naleki nde kaka alobi mpe wana parce que nzela catch ndenge biso tokendela yango tolingaki toujours kobunda na edingo donc fallait siko affronter kobunda na ye mais parce que place mosu toleka tozwi biloko mpe mpona affronter na suka nganga ye biso non biloko bozwaki eza ya 5e niveau ya na 7e toyaki mpo tosigne mpena na vie bamoment wana mpo tokoti bandako mpenda ekolo kaka ndenge iko na vandi wana tokisi mpenda naki mutu asatan mpendanga meme na mama nanga bakufa tokabwananga mpenda ke mwana oyo mwana nanga sulu te parce que omoni kisi soko ozosimba ngo ezalaka elengi makasi satan kamene elengi makasi mais lelo tolobele sulu te mpo tourne page neti nga page etournama parce que nayebi oyo nazwaki nayebi oyo nasalaki lelo nakozonga susu nsima mpo nango te mpo lelo nazalaki mbangisi te eza ya famille nga natikali nakeno na ndenge na ngai banzela wana mpo ntango otala vi azoningisa azobinisa tozolanda ye ngabi nga mpe lobi ti fanfare ebetaki mpe nazwaki oyo nalukaki tosafrontana mpe na vie donc mpenza kovanda na vie boni etanga nani esengo makasi koyoka ye nayebi te ndenge amete jamos alobi po soki totika aloba azali ebela koloba tozala mwa tante tobakisaka mwa bla mike mike mpo baloba nde eza sukali mingi eza elengi na koyoka mpo nangimaki momona fana ta boye na devant yo nzambe asali nasepeli biso bana nsimoki mba moke angani wana mpenda nde nzambe oyo biso tozomona mpe bamakamwisi mingi nzela na ye donc oyo toatikali nsima bomoni ye edi ye mingi bandimaka te mais ntango bazoyoka lelo na chaîne mpa na yo mpo eza mpasi oyo asite mai awa mpenza chaîne oyo ya mystique na mpasi donc bato mpena merci descendant naleli alors nazongeli icône légende observe mboka mingi ndenge yo moko olobi opatronne bakomba mingi ya médaille ya trophée ya ceinture. Est-ce que mboka erendre yo ascenseur nini oyo ozelaki mboka esala yo esali yo te edingo moto na ngenge parce que lelo na koloba okomi bato fo bayaka mpa na yo koconsulte yo bato fo baya kozwaka baconseil mpa na yo ndenge ozwaki dans le temps epa bapepe kale nini ozelaki mboka esala yo ozomona ndre oza un peu délaissé un peu abandonné. Merci mingi na motuna na yo na leli na motuna wana pour comprendre ngai l'homme qui vous verse les larmes des crocodiles parce que zana motu moko tamona kesika nganda za kolela mais nga na leli pona bandi catch tanga mobutu na mobutu na ye papa Kabila Mose le père na Kabila na ye Kabila les fils Joseph na Kabila les fils na ye pas Fachi na moni telo mo ba pesinga ya malonga esate mais ikuta nzambe ala ki changer ala ko changer kaka na kata Kinshasa a créé même pays mosute mais a kufi basaleli monument na lemba mingai dingwe komona teke soki naza kolela bosunga ngai to nali pauvre te nasengaka ndi mpona zwa badroit na ngai 50 ans de sport 50 ans ajiteloko moko te naosenga na bakonzi ya mboka bapesaka kado na ebembe te bapesaka kado na moto oyo aza kotala nazwi te eloko moko te ntango nalelaka nini ke léopard akoganye te mpe tokoganye te ozokontinue ka maloba na yo nazokontinue ka maloba na ngai
pour les années, quand ils ont 50 ans, pas calculer, le Léopard a gagné. Pour ceux qui le passent au bête, on a pour l'équipe à payer. Est-ce que vous avez dit 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 d'accord. Na beti et beli na katamboko na tamboli partout na keba mboka ndingi ba Zambie partout na tamboli mais na juta eloko moko te tamboli pe drapeau ya mboka ni bana ngai nazo jelo ko moko te bongo na ko sepela atako tu cheval tanzo me moto soka motakiti asomo kape mungwa aka apesi cheval mais ngai ata gilet na pas la kasuki ta na ngene bitomba ezate est-ce que vous avez en bonne relation na ba ministre union so baleki en tête de la fédération en tout cas la président de la fédération commençons par là et puis le ministre au baleki na ministère de tutelle les seuls montayeba qui valeur na ngai elaki egwaki Omer yende moutayeba qui voleur nangai mais nyonso batikali eloko moko te kotunanga mituna parce que ekopesa ngai posa ya kolela lelo oyo bazwi décision bakase edingwe basalisi championnat du Congo eutoleka na imika lelo toali vendredi esilaki mercredi ba pesinga ita eloko moko tata lipa ba consulta ki opete ba consulta ngai te ke edingwe toyi to ceinture na yo parce que ere koki to pesa pe mutu musu azwa ya championnat basalisi Lubumbashi bayete Kisangani bayete Mbandaka bayete Bakongo bayete mais quel championnat. Parce que ngai ni mutu ngana pesa ceinture na moto ya kubima champion ki edingwe ceinture yangoyo kende kolatisa moto ya kubima champion abaka na plaisir nyonso na pesa ceinture na moto ya kubima champion na kosenga la bakonzi so na de la kabino et ngoba donc edingwe ali pauvreté naza mwa muke o nazwaka na liaka na lelaka nde pasi ya onga na moni na kata RDC 50 ans de sport ministre nyonso ayaka awelaka nini foot ministre nyonso awelaka foot mais nakosenga poto jomwa pouvoir président Fachi attire un peu par sport individuel ministre Nabango donc la boxe judo karaté je vais te la ministre Nabiso catch il y a catch président de la fédération de Zaranane il y a Franck Diongo Tilelo ngai mutu na chaye place wa d'accord il y a confiance dans le président Franck Diongo je poste Franck Diongo a dû poster à commune à Ngando. À Zunga la Rayote. Benga raté. Tout sur la Nabisson. Alors, Baranini. Mais. Pour la Kanayo. Albaga qui a reçu un gars jubilé. Bongo jubilé, au sein de Sangai. Mais titre est un abo qu'on a gagné. Titre est un abo qu'on a gagné. Mais il va le Bumbashi, va le venir. Championnat des en valeur parce que Bissot aux alités qui s'engage pas réclamer Goma va réclamer va Kachera Goma va réclamer Mbandaka va été ko va réclamer pour que la région minière va monter va Kachera va bunda combat na ba yakinde ko sala business va freiner va boya ko bunda combat ngape na vandi na ngai
Kaka les mêmes jours le championnat. Frère dans la Benginga le Bedingwe. Tropé sa parole pour le championnat. Alors que non, n'a pas le côté. Parce que n'a pas honoré été na titre na bomba et loco ceinture 50 ans. Non, c'est trop. Pour le batiki kamata yango. Et ça titre wana. Organiser championnat. A joué la ngai $1000. Mais à 50 ans, on a $1000. Pour sa ceinture. Pour la ceinture, on a bien pesa te. So on a funda ngai, on a funda warangana bien comment na tribunal. Président Fathies Zolanda yo. Moi j'ai appris en préparant cette émission, bana matete ba ndekona ba leki na yo bano ya yo balingaka yo mingi. Moko d'ailleurs à la Turquie comme on a Angelos Don Pablo wa mutu mene. Ayebisingai mais bino mo atesika champion fandara wana isa susuma la mutu. Ici à Longwa Kutu. Mai comment on dérange le. Na Longwa tala kana mai yo. Kana mai wana. Na la kana mai yo. Est-ce que ça tamo susu motema yo sala nga pasi oyo pona ba souci ya okanisa sika na lalaka ngai edimo na kolala bisika ndenge wana te mais l'état baza komona ngai bie ba député nyonso baza komona ngai bie edimo bazolala pasa ndenge wana nakena kanolala nasenga motu ndako ke pesanga ndako na ya kolala jamais mokolo motema longe kobeta bakokanisa ngai. Président Fathies aza motema aza humain aza na humanisme ndenge bato ba congolais balobaka akitaka même tina basité ko rendre bato ya lingi visite caméra na yango wana kuna na lingo pesa message moko précisément na numéro 1 ya ba congolais mokonzi mbuko azala ba priorité belé mais na yebi biso to yebi soki ki atandi émission yo en tout cas à cause de la sensible na maloba na yo merci papa Fachi bisoto ya libana baya mais bapesaka cadeau na ebembe te bapesaka cadeau na moto oyo aza na bomoi bolingaka boyela ngai ebembe okunda ngai ndenge bosalaki fete ya emenea ndenge bokundi tiara mwana po bakonzi azalaka kaka nini vedette moko akufa pour que baya kosala honneur na ye mais nafelisitaka mingi nani Moïse Katumbi ali président des jeunes ndenge azwaki ebimba papa kanza banda poto aye nango awa bakatiere toza baingrand to yamai papa kanza bien te to kumeli papa kanza bien te alors mais yango bien te moko na bana kokufa oya lingi aye oya lingi te avandi nasengi papa président meka kota place naza kolala na travaillé trop na mboka oyo 50 ans eza mokipe na monde entier sportif ou asali 50 ans de sport azate naza kobela nazozoba traitement ndenge na ndenge mena na bikibe le seul namonaki bana ya poto basalaki mwa cotisation batindelaki ngai kemeka kosomba ata pomade opakolaka na nzoto nasepelaki makasi nasengi papachi oyo eza mbala ya suka po nasenga lisalisi elingi oloba te ke nayali pauvre te mais naza kosenga badroit oyo ya ngai oyo na travaille mpo na mboka soki président de longwe président akomaka wapi sénateur à vie akomaka sénateur à vie et pourquoi ngai edingo bolingo tia ngai champion à vie te boji kosabote nga ah papa président yokela ngai po championnat surtout soki ezoleka il faut edingwe azala wana
Normalement. Championnat de société, il faut aider Ngwe Azalawa. Ta génération a eu beaucoup de basali championnat. Il y a les championnats. Est-ce que vous avez un collègue à génération a eu? Oui, beaucoup de Naka, Boussoro Laka. Ou vous avez combat dans le temps. 72 kilos. Ma collègue Nangai, il y a un Nangai Nkakimi, ma poma quiconque, ma son Sayou Mazana Poto, Abdul Khan, Bangandi Batina Koutaki. Mais promotion Nangai, Nazale Sel. Natikana Nangai Moko. Bande Wono Subakinda. Peut-être que passé, moi, na le mola, na suki. Pour l'année, nous avons gagné et nous avons souffrir. Nous avons souffrir pour nous faire un message. Pour nous relier, nous avons lié mais nous avons fait un message. On a fait un président. Ce qu'on a fait, parce qu'on a fait un théâtre. On a fait un musicien. Donc, nous avons fait un kufa. Na bande la moki, na comment na jouer na kota na pelouse, na bande na regagner. Non. Oh salé, et moi na miso bato mutako wanga nango asalité. Alors mais les lots comment qui linguiste. Tu vois qui est en côté église. Ba promesse paye qui ndenge na ndenge ya bande kwa kimbanguiste ba kana ba laka ki yo même bilo kwa ndenge na utanga te, na muso na ko salaire. Yibisa biso. Est-ce que on se retrouve quand même ba promesse za réaliser? Bande bananga kimbangiste baza kosunga na moke bazali kozwa mais loko nanga ya mutuya ya linde ndako so le mbole beti nazo bomba na église un champion na bino azo bomba na église papa na bitikana lela ceux qui va jouer de Bobengi Bango, Yaga Kojandaku, Ndako Yangoa, Najib, Nabajib. Mais Ngaï Dingwe, na Tombole Pemboka, na quel pays étranger, na Petit Bamindeli, na Zongi, na Yebe na ceinture, mais à mon Ngaï Pamba. Merci. Tout Keleka. Maître Jamos. Oui. Nous sommes là parce que nous avons mangé de Makassi. Mais c'est touchant que le camarade soit comme ça. Est-ce qu'il faut reconnaître que Kakabatu Mougo Songolo et que tu Moucho Beta Bamoka? Nous sommes dit moi c'est Namboka. Qui n'a le droit de sentir Nandaku, titre Nandaku, mais on garantit championnat mon côté. Pour brandir sentir wana et qui ne peut pas avoir un peu de yazoa oyo baninga nyoso bazoka partout à travers le monde tout le monde a yango to ba koma ba to ba consulter aza wana lo wana ngwende moko boyi azo ko moi le meilleur na chaque fin du mois tout à fait soki le cambo ali ba jeunesse ya au consulter fédération ya au consulter mais pour ani na kana biso ya na Congo il faut ça là merci pour la parole Frank Stemay. Je pense que peut-être les bateaux un peu distrait, va se focaliser dans les Kamoko, mais je pense qu'à travers cette émission, et qu'interpeller conscience de Bango, je pense que dans les jours à venir, ça peut bouger les choses. Je l'espère. Nous espérons. Raison pour laquelle on est là, raison pour laquelle on a une émission pour nous réveiller la conscience de Bango. Alors, le descendant de Simo Kimba, Yozara Kamutumo, Yozara Kasa Kasa, Bakacher, Boussa Baingra, Mouto a Pesabino, Posa, Mouto a inspiré Bino, Bino le beaucoup de Bapoto, moi, $1 représente la raté. Qu'est-ce que vous faites pour nous, votre vieux? Avant qu'on va à Kacher, parce que Baingra, tout ça Baingra, tout ça m'a poussé un saut. Passer un message na président Fachiné kaka veut dire lobby président on chapeau merci de me rappeler là pour mboka la guerre ah oui il a comme chapeau il a tellement technique président Fachi il est un boxeur il est sportif oui qu'on a vu ça sportif nyonso
Vous avez karatéka, boxeur, judoka, n'est-ce pas? Tout le monde dit jamais bima. Donc, aza icône moko. Donc, ce que tangi comment même il y a aza icône président Fati. Quand elle est née, vous savez que parlé du peuple là, biso peuple tu as quitté pas sportif. Et dit moi zawana. Aza aza icône donc tant que ça bateau, ba théâtre ba yé, na mona ba chèque ba yaki ba kuluna ba yaki, mais dingwe sportif moko ya kate président Fati ça boxeur. Et message va passer oyo. Na yebi ko kango poche na munene et na beti c'était pas pour du sekedi. Vous entraîneur à Fati, coach privé, Master Ngai, Claude. Venez dire, oui, il y a dit, si tu sois là, tu as dit, vous avez mis la Fati, tu as dit, 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 on a répété na CT, na zone sportif. Ande kolanga na yebike na autobima na auto za tamula ya maladie na baki na basuma bete pour boyebi ngam no mbeli on a eu ça no sportif surtout ba catcher boyo kanisa tete o kana kate mais to kana ta mukie pour na vedi to sala quelque chose pour na vie na biso ni ngavanja icône na biso tie mo ka lobi ndengwana ala besoin ndaku nenga zo lobana. Parce que vous avez créé place à Fandaka. Je suis mis au Tanga. Tu es allé à Koufa. Poboya. Ah, tu es allé à la machette. Tu es allé à la midoukia. Et bien, vous allez aussi battre. Tant que vous allez à Moïboé, vous allez à Sungi. Tout élément. Vous allez à France. Puis vous allez à l'Europe. Vous allez à Banani. Vous allez à Banani. Nabi ki fana mi kitisa pe amona nga kamioneti mbola yeka boina boina ko mi kitisa pona bino po to sunga biya edi wa biso ikonto ko tike boite azobela makambo eze bele o ezo déranger hein bani bende kolanga yi tout élément maître Churamboma l'imbattable tout élément Churamboma ozana biso fongama tout élément. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, faites-vous là. Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, faites-vous là. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie, toujours. Donc la mytho dans belé là, ba katière, na la zoya, faut les sungi avait dit, femme, c'était même optique na pona et ça va. Tant on a zolo ba boyer, na zo tanga bino tant na zoya, na o tanga limbongo. D'accord. Na o tanga te pona sentiment, pona la boboka katière mo côté pona ebike, sonera ba no dimné na coiffer. Qui ça na no pe. Na mi kiti c'est merci forcément. Il a ramba vie, il na za comme monene, faut mi kiti ça na tanga ba pour mes athées. Na o senga ya sami Kabo à Kabo, il est tout seul là, donc Kabo à Kabo, Charolin, il y a tout naïbi qui pour mes à la montée, Savent qui cesse, na autant abino, Cap Desi, machine de guerre Kangala, Imana, Kai Kai, Boa Chomen, Alain Bola, Kadi Kadima, Kobetox, Maurice Loma, Samso Samagoua, Zinové, Chouamboma, Sotanaki, Diedingwe, Papa Yeyo. Na obenga yo kozana batele te na olongola ite waza mwana na olongola ite ami to solana ye azana kati donc na tangi bino libération ya micmac
Jaguar Litanda. Naïbi que Moutema Jaguar Diaba Libera. Dans la Micmac. Tant que Roya, Nagoya, Naïbi que tout ça en délai. Quand la machine de guerre, il y a Barbe Nazoya. Donc, action Zakoto, tout ça les locaux Moko, pour t'épauler, Viedi. Et puis, Ekosalama. Merci beaucoup. Le descendant de Simon Kimbango, Camino Tembola, tout le monde est vers la fin de cette émission. Maintenant, on va interpeller le patron Peignon sur le Congo, vous allez banda Yamboka, le patron, il y a Kira Group International, il y a Istanbul, la Turquie, Angelos Don Pablo, vous avez patron Mounene, Talaka Yakulutunayo, Basalabe Mingi pour Namboka, le patron Djonga Okula, c'est vrai, au Sungaraba musicien, au Sungaraba de Belé, au la diaspora. Mais tu as le bon poche parce qu'il faut champion Abisso, Marambo, Ibongo analyse davantage. Vous avez belé, Dieso là, London City, vous avez belé le Ouattara là-bas, Spero au Soleil, vous avez le président Minene, Alain Dinamo, vous avez tout belé, vous avez belé, il y a un mec qui est à Poto, faites quelque chose. Et puis, la Awa, Muto Oyosunga Batulelo, l'ange céleste, choisi Matata. C'est le moment d'agir. Après ça, un cadeau dans moto à Zakotala. Après ça, un cadeau dans Ebembete. Ça ne sert à rien. Papa, nous sommes à l'Obara. Dès que nous avons un peu de lia. Ce qui est Koufi, nous avons un thé, nous avons un thé, nous avons un et pas Vapamba et Bembapamba. Donc ça ne sert à rien. Champion Zakoloba, il faut interpeller les Congolais au bazar à travers le monde. Papa dit au Nasuka, mais les musiciens mingi ba dédication na bango na bango. Mingi pour kotoyaki, mingi pour sunga. Na ba début na bango. Est-ce que vous avez des musiciens ba yaka de temps en temps pour apporter soutien na bango na yo champion du Congo et Dingo Motulaki? Merci, na mona ka Kofi Olomide. D'accord. Ayi kotala ngai. OK. Après une enveloppe. Oisé quoi? Aïe, Kotalangai, après cette enveloppe, Oisé Garobisso qui passe ma casse, bien à n'importe heure, on a un bon gâtis. Félix Oisé quoi? Félix Oisé quoi? Donc, on a super ma casse, il y a tout ami balé. Il y a un Kofi Olomide, en tout cas, ça a été le loco pour Nangai. Merci. Mais les musiciens sont comment des musiciens comme ça? Ah, on va parler de la vie qui a fait ça, qui a fait ça, déclaration qui a fait ça, qui a dit autant. On a fait ça, qui a dit oisé quoi? Na Kofi Olomide. Na Kofi Olomide. Alors, tout comme on a vu sur la souka, on voyait que ça, on voyait qu'on l'a laté pour ne pas payer sur le pour passer la souka ni non. Nous avons dans la laté, on voyait que on a monté, moi il y a autant de gens qui ont mais aux hommes mérité plus. Il faut y reconnaître valeur nayo, moyen nayo. Ouais, les Camerounais au lobby des Camerounais solo. Mais ça m't'a pas cité. Mais salaire nangayo na bunda bitumba. Pourquoi? Bah nous peut ça ngaya ngote. Quand koyo kao baké contrôle ko finance, ko ça la contrôle votre finance. Bada service tel va commencer la contrôle et quand va encore dans la carte tu vas mon dossier dingwe aller la gamine ah papa léopard à léo nazolo ba yango léopard azali awo Victor attache des obétés ma boy Victor est até te akoloba sur le côté tout la carte de match ça OK abelo ko mo ko ngara ali congolais hein ali congolais mais mokolo ba ko satisfaire ngai na yebi ndenge mboki ko ba trophée très bien pour ba trophée nyoso e bono ya a pour wana na songoli motema na ngai merci merci ngina ba konzi bomeka ko tala dossier na ngai tala Canada liko lala moite. Je vais mbongo osuna basa ba ndumba mawazo ba lopango mengai dingwe na zo jatelo ko moko na zo banano abo margara ikache mena ko benga nzambe na ngai camionnette oui parce que ali descendre ya papa Simon Kimbam
Simon Kimbangu motu moko ta koyi ko négliger. Donc descendant pas Simon Kimbangu na obengae papa na ngai. Oyoki. Que nalingi moto a déranger papa na ngai parce que on déranger Simon Kimbangu qui ngai. Merci. Merci beaucoup Edingwe. Moto na ngado komi na suka alors maintenant déjà moi c'est comme vraiment na suka et monsieur Tika papa qui nous paiement dernier message ali pour na bande ko batali biso ba collègues nos sportifs. Comme vous le voyez, nous avons partout travers le monde. Est-ce qu'il y a un message par rapport à l'émission? Oui, un message de l'État balanda émission attentivement. Il faut servir de leçon. Sur le tout mais qui a apporter ce soutien à Bango par rapport à l'autologie. Le lieu de tout la vie est dit, le lieu de tout la Moko, et ainsi de suite. Moi je pense que c'est ça. Au revoir, Wadouken. Descendant ça, sur l'église, on a beaucoup à petit dans la bande François Tridel. Toujours point côté bien Arnold. Maman s'apporte sur Arnold. Comme ça, Arnold au père. Arnold Zanga avec bande. Non, mais ça, mais c'est pénétré. Mon poids, bon, Félix Oiseau. Félix Oiseau comme monstre d'amour. Bientôt au pur, en featuring Kofi Olomide et Félix Oiseau, quoi, va finaliser qui m'a ramené ça hier. Donc, les 20, il nous a aussi là. Mais d'ici fin du mois ou début février, tu reçois Nzemboana au pur. Kofi Olomide en featuring avec Félix Oiseau, quoi, monstre d'amour. Et les 12 août, Félix Oiseau au stade des Martyrs. Ça, c'est le programme. Ouais, non, ça, mon fils bien-aimé, Ridolphe Fernando, Vanessa Fernando, sans oublier Exaucé Fernando. Merci beaucoup. Merci, Maître Ramos. Alors, descendant, tu as mis vraiment un souka, on a dit que tu as mis un Écosse Mokoko. Moi, je suis un Gilo Kula Oumande, merci à toi. Et du monde a émis de l'état avantageuse. Merci pour tout. Et puis, je suis à Bruxelles. Olga Mokonze Kabelo, Olga Mawete Mokonze Kabelo, Papa Edi Mingi, merci Nayo, merci également à Monsieur le Président Spero Sole, Maman Gisèle Matota, Alain Dinamona, l'homme s'oppose agréable à Bogati Nakouche, Maman Jenny Samba Kondi, Bandegounius, 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 il y a José Moulumba, le Bogart de Birmingham, la mère Namso Beni, Bendamoulumba Barcelone, Mena Heaven, Diesola, Nama Dalida Zola, voilà, et il faut agir pour tout. Il y a venir en aide de Papa Nabiso et Dingwet, Motonangenge. Vous êtes belé, en tout cas vous êtes tellement belé, il y a Jules Dikando, la mère Nabiso m'a pas fini, vous avez rapporté dans Africa Info. Merci à toi, Gilo Kula Oumande, merci à Germaine qui sont les plus Lucerne, en tout cas tout le monde, merci à vous. Alors, Nazongelio, descendant de Simon Kimbangu, en tout cas, aussi c'est Nabiso. Un dernier message par rapport à l'émission, les autres avons le nom, pourquoi? Si. Alors, bataille pas retenir les to balanda une émission balanda on bina calmement donc ceux qui matchent ça va zapper match ceux qui disent match va vendre penda TikTok batiki pas comme message ni icône de ce dit m'a passé pour mais l'émission on t'a dit pour la ngate mais pour la et lengi mingi donc na on sait que pena bakimbangiste peut dire ngolo ninga zawana abakisi batu l'église kimbangiste. C'est l'évangélisation. Abakisi batu ya kosakanate. Ba yeka pour na témoignage ne pour kondima ne pour lelo vedi azawana bomone binoso ndenge nini bato ba réveil ba ko lukaye asali trop na bango. A occupé ko ngai dima di pour na non mais tant ma vandi penza bi ngai lelo Simon Kimbangu. Andimi eboy. Bato ka ça soit infantile. To beta masolo. Ba moni ba que non azapena la carte. Na bato so afande oh vedi atiki pena bo vedi mutu ba solliciter na bato ndenge na ndenge l'église ndenge na ndenge ba pasteur ndenge na ndenge mais tant enfandi akepa Simon Kimbangu ngani ça veut dire que ba kimbangise a mutu akotika te oyo azamoko na biso amoko na biso ya munene ya kona seki na général Papa Zako Papa Zako message na tinda pano Papa Zako yo sungaka et belé mais autour d'une église dans biso faut te battre là parce que asa mutu mokete Papa Zako mbala maman nana et dit moi asa na besoin elle sungi ya munene et na bossa na te SKK to zaki na yo je pense il y a une semaine et dit moi
to bete maso to seki azala besoin ba mebele parce mo ngani tala yango na bossa na te Apo Salimba mwana mongala José Massala Florence Mbola Papa Sirbens de la ville ya maman Josiane Dekos Mkoko petit nanga Tongo et na bossa na pété oazo sala ke biso to pema peto to nini fali yoebi kama mito solaka viene dingo pe yo ipupa wa ngai e dingo yo yoebi ka ningo sungaka pe na bossa na tapol ba ah petit nanga mon traître ko fiolo mdi na peso mbeto mon vie à moi pe maître Choubo na tikilo bandal wana gérant ou bien hein garde corps a fali ipupa rapprocher petit nanga Choubo qui peut bandal wana bien et ça na kimia toujours la vie no bango to tikelo makam. Allez, merci beaucoup. Papa Edi, merci beaucoup. Quand on a une invitation à Bisso, aux alliés, nous avons il faut ça là. Santé, les à déranger, merci. Mais nous avons dit, si vous avez un contact, Ataba Konti. Ataba Ndego, Bazan Poto, Basepina, parce que monsieur va te rebeller, va partager un contact. Pas ça la Plus 243 89 789 77 77. D'accord. Plus 243 89 789 77 77. Voilà le numéro d'anga wacha. Ba vous avez mon téléphone. Ata o kufinga finga na yo mena zonza la réponse. On va finir par vous arrêter. Vous avez pensé à moto et vous méritez plus respect et considération. Merci beaucoup. Moyen. Bosungangai pour les skaya rolala. Léopard Simako. Merci beaucoup. Je crois Maloba papa il dit que il a mato il y a ba sûreté. Toyoki tika doit agir le plus vite que possible. Émission où ils allaient émission interpellation. Les émissions à conscientisation et beaucoup de gens peut-être les hommes ont une fois des hommes ils méritent ça. Il faut tout ça là, nous sommes obligés. Vous êtes monté à malam, tous allez obligés pour y passer là qui yango, tout au na yo au lemba et au coca. Les ministres, aux gouverneurs, nous avons conseiller à gouverneur de la ville, nous avons le Cameroun. Alors il n'y a pas qui peut être. Pour ça, nous avons sur la télé, papa Gentini Ngobila. Mais qui conseille à gouverneur. Les gars qui ont passé et pas pour mais jusqu'à présent, on a joué. D'accord. Tant que ça n'a pas été comme ça, la pour la gaille, Mazar, Ozana, Makamouane, et c'est le Simonei, va occuper la on a honorable Raphaël Kibouka. On a d'abord D'accord. Merci beaucoup, le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka, Naïbi Kozali Papa Malamou, le tout premier citoyen de tous les Quinois, Naïbi que Maloba Papa Edi, où ils ont avec beaucoup de plaisir. Sentir Nayo Bazali ébélé, mais ici je vais rapidement interpeller aussi la conscience de Lévin Paye. Il y a Bandalongwa, Yoyebi, les lots déjà sont votés au Bandalongwa. Campagne est bandité. Moussoko s'est mis dans Bandalongwa, Nyonso, Lévin Paye, Ifuna Mobimba, tout ça derrière yo, Yoka Malapa, il dit commissaire Yango parce que vous allez, Moto Yomukonza Yokaka, Gentini Ngobila, Mbaka, merci Eric Kaya, confrère, on doit accompagner Papa il dit, Awa, notre plateau, il s'allie, c'est vraiment plaisir, Makasi. Bandit, merci à vous tous. Vous avez tellement ébélé, vous avez une émission, il y a SOST, je répète encore, il y a SOST, on n'a pas dit, tout le monde mais on a réclamé le droit, et jusqu'à présent, on a tenir encore titre de champion. On a il faut que soit monté dans la Bourgogne, il y a un peu de sauter. Pour ceux qui ont ma casse, on a coupé sa ceinture, les alliés sauter, donc tout beau ça n'a ba na ba ko ba kundi ya et to mwana ya ko pesa biso ta papa te to zo mona maboko na ye moko de son vivant et ko ça le ko mo ka ba me mala mo mingi. Merci papa Guy, merci maître Jamons, merci descendant de Simon Kimba on camionette Mbole, bon voyage déjà, merci ensemble. Allez, merci également à vous chers fidèles internautes. Si vous avez mis cette émission
dites donc merci à un monsieur qui s'est coupé un morceau. Gino Massan pour les géants était là pour nous servir. Merci également à Merveille Mambouya qui est là au côté des montages. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebite yaka tokiti na metro chateau ngutia daka yau awa ozomona okimbondo olalala na Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro biso batalinga koloba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikomi na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama banduta ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mamumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene bahanche monene mipende monene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te ololoka eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobengai na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza oya tenango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile asilesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende.